Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bisotoza Kitoko. Disons. Masolo ya kitoko ezalaka awa na Elom signature. Je crois que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille comme je vous disais toujours. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous sur notre chaîne. Ça nous fera toujours plaisir et on essaie toujours de faire une communauté. Nandenge na bisowe. Chacun de vous a zappé na devoir ya ko partager un message, ya ko partager une vidéo, ya ko benga kabandeko ba ya ko s'abonner na chaîne na biso. Et on fera toujours une famille et la famille doit rester toujours sacrée. On est où là? Toza na kati ya musique ndenge tolobaka ke musique ezaka toujours kitoko epesaka biso mwa ba sentiment eza ko accompagner biso na vie. Sans plus tarder, toza na masolo lelo toye na masolo ya Enos B na ndeko na biso Seleyo. Masolo eza kitoko, ba album na bango bimi, ba album na bango mibale eza na marché, eza un peu na moi concurrence muke. Mais toza kotala na ba album mibale o eza okende, Enos B aza na avantage aza okende. Aza okende liboso par rapport ya état d'esprit ya Seleyo. Toza kolobaka kaka vérité ba donner za na YouTube biso nos toza omona na ba plateforme toza okende. Mais eloko moko epesinga na lobela makambo eza nini? Enos B aza muta rankine, aza muta haine. Na etanga bimisaka yo pe na ye grand frère na ye ya wenge moko camarade ya Seleyo na kombo ya Bill Clinton abwakelaka Enos B bambwakela po na makambo ya featuring na ye bakendaki kosala na ndeko na biso Diamond o ya Tanzanie. Ya Enos B pik wane kotaka Enos B te Enos B afashaka oyebi ba masolo ba musique bato bazaka na peme tutotu ya ba musicien babimisaka toujours ba masolo biso peto wana ba petit na biso baza ba tutotu ya génération Enos B ba pesaka biso ba masolo ndenge zokende. Enos B depuis na azala na dan boyebi ke Enos B mosi na yazaki na label ya Ferregola. Pourquoi Enos B abenda Rebo alongola Rebo na label na epe afandisa yesuko le rebo koma kaka mama ban mosi na ye apalobi chérie na ye bazo sala makambo rebo azalaka yesu na label te point d'interrogation to mituni question to yebite le pourquoi longola na epa ya Ferregola est-ce que azalaka na rankina bana wenge ou bien comment lobi awa Enos B ayebi kende kona ye auti ko bimisa album ba album na marché auti ko bwaka yesu mbwakela lobi ke biso toza okende Cameroun soko bimisi album il faut au bouquet ba date eloko esali pasi nazotala siko Seleyo akobuke date wapi ye kona Paris abengisi ba chroniqueur kutu baboyi koya soki ba chroniqueur baza koboya koya siko nani akobengisa ya beta concert epa yo ezosala nga pasi yango wana na yo kene ndeko Seleyo mawa na lobi soki ba Enos B bakomi kobwaka bambwakela boye c'est que ekomi grave. Bon, na côté mususu eza musique, Seleyo pe ko se laisser faire te bikampiko beta musique o sali album na eza bien, eza koyoka na te mais eza nango kitoko, batu bazola nango peut-être na ba Paris et au monde ndenge frère na yo héritier asala album mais eyaki ko kanga après 7 mois. Continuez à la promotion, c'est la promotion qui toque. Ou bien quand on a ma histoire ya Google Ads et koki ko ede yo po Enos B azalaki grand prêtre na Google Ads metala Enos B lelo yewana makambe fandi avec 700 000 et quelques abonnés na YouTube, c'est-à-dire après Kofi eza Enos B mutu aza kolanda mwa moke c'est-à-dire match eza makasi 2022 oyo balobo meza ko ya ndenge ya ntembe. Mais Enos B courage à toi, félicitations à yo po album na yo eza déjà tacos ba petit bazobina bana ya génération na ye bazobina ba challenge tozomona ezo kende kitoko c'est-à-dire tacos mais tozozela ba challenge ya côté ya ndeko na biso état d'esprit na bana wenge ba challenge na bandi kokota te nan tomoni batu baza koyemba te eza ninyo tokomi na biso na suka ya rubrique na biso botika la kitoko ezalaki wana Elom signature à suivre. Bye bye.